Ferrego, la Jésus de Niance, Nzamba Loyembo, pour l'examiner Kaza le padre, Nzambe, Charlie Solo Vandi, on a guitare à Libaya, acoustique, micro mettez les miens, bimisa ce qu'on voit non, Yemba, ba suiviste, ba mabata, obo landaki. Bouba a un grand artiste na ba François na. Bouba l'équipe américain Bella l'équipe Missé Belé na François na ministre c'est Bouba. Pour Bouba l'équipe artiste c'est Belé na François na. Oh ba la fouine là la pomi. Bouba a posté pour un grand chanteur, un grand musicien. Yamboka Oyo. Acoustique Bouba Taliango non. Bouba a eu qui musique, a qui propriété à voix, a qui propriété arrangement musique. Non, c'est ma hermana Zoumenga, n'expliquez moi quel piano bien. Zoumenga nanou. Zoumenga s'il te plaît. Au niveau présent faire golater. Flatter sur le flatter, flatter non flatter, va flatter. Bunda toi mi balit. Papa, to bunda. Non, ya no tinati, na okenoma tinati. Quel piano na lo bana yo. Tata, na kombo penguya na yo. Nasengi lipamboli yangelingeli na babone nyoso ya Kleboa babone nyoso ya kleboa.com bopambwami pe bopambwami lisusu kleboa.com atatata na bamwanzi pi batalaka yango. Voilà, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur kleboa.com. Encore une fois, c'est Annette Chituka, votre humble servante. Mesdames et messieurs, je tiens premièrement à vous remercier pour votre choix dans notre chaîne d'excellence kleboa.com. Grand merci à toutes ces personnes qui se donnent le plaisir de aimer, commenter nos émissions. Vos commentaires, vos suggestions nous aident à se perfectionner. Je tiens avant tout à remercier celui qui fait en sorte que j'apparaisse toujours en toute beauté devant vos écrans. Grand merci à toi, Herman Emporio, garçon slim, pourquoi pas, à My Lady Boss Pichou Mangaya, sans oublier Tonton Banda, l'homme invisible de la nation. Grand merci également à mon vieux Chez Chilombo, pourquoi pas, à toi, mon major Francis Nkoumou, sans oublier maman Adèle Akele, pourquoi pas, à toi Steven Bala. Voilà mesdames et messieurs, je vous signale que je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis avec Rwandaka. Rwandaka, c'est avec lui que nous allons dérouler cette émission à qui je dis bonjour. J'espère que Ndebino Boboki déjà que sur ce plateau je suis avec Rwandaka. Je sais que Batner Sobaza est au CP là. Rwandaka, bonjour. Anate Chituka Sakitoko, belle femme, Chituka Lobakate, belle femme Kitoko, beauté pétaille, belle femme, Anate Chituka Sakitoko, belle femme. Des fois, bonjour dans Internet et tout, bonjour dans le monde entier. Appelez-moi paracommando à Mela Grenade. Aïe, Rwandaka. Deux fois redouté, animateur Nabino, l'homme de Bazoka, l'homme de temps de sacrifice, bientôt la Marcy Single, deux fois t'es. Et mané Emporio faut sakate, simple, simple, garçon silim, simple. Tofo sakate, simple, Kleboa, simple. Bisous simple. Voilà, merci beaucoup à toi, Rwandaka. Bonne santé, ça se voit déjà que ça va bien. Ici, ça va. Chez Kleboa, c'est la pédicure. Atato zui andambo, tozoboko la bana, c'est la pédicure. Ça va, c'est la pédicure. Tranquille, nous avons un contrôle. Nous avons un zola le sabiso, azopé sa souffle de vie. Donc, tranquille quoi, nous avons un salaire à Ebana. Yozo monara, mbote na vie nangai, pichunkumu. Papicho, Papicho Kumu na Belgique wana yo yebi Rwandaka yo na pesi mbote suna Mami Bongese, Mama Lopango, Mami Bongese, Rwandaka yo, voilà quoi, kitoko. Merci beaucoup Rwandaka. Rwandaka, boni ba santé ya boni ba sango to santé ya Ferrego là.
Shetani gola Jésus de niance lele. Shetani gola. Shetani gola papa na Mathias. Des fois t'es Shetani gola za kitoko tranquille. Shetani gola papa Mathias kitoko ya danger donc santé à présence à kitoko bato bele bazo benga benga Rwanda ko ngoko ta pas faire rigolo ngo za faire rigolo zo boude ka bosser ozo benga collègue non botika na ba polémique wana Shetani gola azambuta na nga ngirengiri tant na mona ki collègue alinga mbrouiller yango na yaki yango te na lelo vraiment ma sœur na lelo te mam na lelo na ko lobela deuxième acoustique au jeu de nia ça peut si bonus devoir pour te regarder basali ba analyse ba mbutali kasu basali ba analyse na mona bango na ba France Temai basali ba analyse ke o ba beti wana za acoustique te basali ngo na studio ba bongseli bango ba mixer yango président Ferrego la Jésus de Niance Nzamba Loyembo pour l'examiner kaza le padre Nzambe Charlie Solo Vandi on a guitare libaya acoustique micro metelemi abimisa ce qu'on voit non ce relire mfumbwa nanguba Nzambe yemba ba suiviste ba mabata obo landaki kala bozaki wapi bobeta acoustique kala bozalaki wapi tant papa Hervé Shetani gola Jésus de Niance Nzamba Loyembo Jésus c'est quoi au Rwanda s'il te plaît Nzamba Loyembo Jésus oyebi Yesu ba mekaka ye pa Satan o mi boka na se mukilo tu ya ngai Yesu azongselaki Satanine ayebisaki ke ba mekaka mwana Nzambe te yango na Jésus fait rigola bon meka ete réponse na Jésus fait rigola bon meka ete ba malanda ngulu ba malanda ngombe kala bozali wa bobeta te bobeta acoustique bozali wapi tango Jésus asemi noka moi je mon repos Jésus azana des albums na nga bimisa amona na ba confinement o ba pat ba ko na bongo te asali bino je moka confinement ako Jésus nga meka tanga meki ka bo pesi danger ba suivi se ba bandi ba mwa bata o nga acoustique o bi ba mise bele ba landi balandi pena maritu bazondi maté mais balandi ça fait rigola Jésus de Niance mutabanda idéologie wana donc santa Jésus la kitoko le padre héros na bon vent po belé bazana mapangu te Jésus héros na ndaku na bon vent alali na epongi so pas hôtel na e autane buba héros yo na ebité po ebike buba auto poster acoustique ya présent fait rigola c'est quoi Rwanda kayo moko par rapport ya homme acoustique à liboso na o ami balé nini pena fait rigola pesi travail makasi nous c'est bien yaza Nzambe nous c'est bien eza bien azopesa nde banguna na biso na ba malanda ngombe ba suiviste devoir bozwa guitare libaya bocha boyemba to kabino tane Jésus ona kana kata on eza bovan peka boka za te so pesa na tozana ba salon ebele na bovan wana ba chambre eza tellement ebele donc Jésus zo baté na retourner wapi vous comprendre na ndenga mabete donc Jésus ndeza wana pesa na kata bovan a changer ka sa poto na ba salon ebele on est un salon oh tu esca embeli besoin salon Mathias au salon esika ba travers ba sala ba travers sur ba sali esika ba rola na ba salon esika sali wana donc voilà quoi. Mais c'est comment on a critique il y a Bambutali Kasu, Franck Temai et tout et ça lui on dit par rapport à travail à faire rigoler. Ba salaire makasi quand Jésus l'axi bangot le quoi no critiquer que Jésus ba traiter ki yango banalise na bozo sala wana que Jésus ba traiter ki yango eza studio patati patayango Jésus l'axi bino ki bozu bonus guidare alibaya bimi sa voix na yo ba che micro na yemba sikoyo alaxi bango niveau par rapport à question tuninga j'ai l'axi bango que non azani musicien studio te ezate musicien ba traiter voix na ya bota za iné Jésus ne niance za iné abota mabongo vous comprendre pour ba chanter musu ba forçaka Jésus abota mabongo vous comprendre voilà quoi réponse au tuninga par rapport à rediférencier tous les deux acoustiques et ça danger to salon rapporto l'axi bango que toi ba musicien studio te toi ba musicien ba studio mère au chaîne en live boy akoko yembati yango Jésus betel bango live wana omoni Charlie Solo na coin to che guitare mabaya vous comprendre guitare mabaya on ba guitare mabaya vous comprendre des fois Jésus à niveau na bango te après si bango devoir vous comprendre voilà quand on moni pe Bouba azu a posté fait rigoler des fois ku tout Bouba asa grand artiste na ba France wana
nga maître Gims lala pongisi bika funga na ndenga mabete buba leki baba aleki ba américain bela leki ba mise belé na France wana na ministre c'est Bouba za grand artiste na mboka o si azwe le ka président faire go la poster parce que tali na Congo azomona misenti amoni que non chetani go là acoustique on a non devoir laisse tomber donc devoir laisse tomber azwe a poster et le ka chetani go là dans la minute Bouba aza grand artiste si azwe grand artiste faire go là j'ai dit des nuances à poster c'est que atali na Congo atali gauche droite à moniter atala kusa à mon niveau boulot à mon niveau muta yembeli Jésus de nuance azwa poster pour Bouba l'équipe artiste c'est belé en France on a oh ba la fouine là la pongi zibika pongi vous comprenez oh nani yo oh maître Gims pardon Zela biso pardon Zela là la pongi zibika funga mais Rwanda katomoni Bouba aza première montre à poster faire été liboso Bouba zaki plus na fali basali ba featuring et tout et zaki na fali mais aujourd'hui to moni pe Bouba poster faire mais a poster qui faire il a poster ka asala kana nzembu na fali bat banda o critiquer tu bata faire ba tellement que na kuta da faux rappeur mais lelo beaucoup monsieur soit comme vrai rappeur pas poster faire na pesimbote na 7 simbokolo deux fois té ba prêtre à Belgique 7 simbokolo ba prêtre à Belgique Pierrot Tambo, prêtre ya Belgique. Bon, au moins la question tuninga wana. Wana za nango 12. Au moins ça wenge za 12. Vous comprenez 12, si on a 12, faut tout na Bayerman un garçon pour lui expliquer 12 c'est quoi. C'est normal faut tout tirer car. Vous comprenez mais na minute so ngale otanga ça ba bisa batute, ko ça ba ni na batute de la minute to beta ba chetani gola. Donc na minute so yo c'est faire gola. Grand chanteur, Chomoni Bouba a posté donc à ça grand chanteur, s'il vous plaît avec beaucoup de respect. Na lingi ba problème té, na lingi nanga makambuté. Nazolo ba président Ferregola, Bouba a posté pour ça grand chanteur, à ça grand musicien, Yamboka Oyo, acoustique Bouba taliango non. Pour te dire que Bouba zo ka lingala te Bouba zo ka nini te comment poster rythmique batu su babina kana musique banga batu babini kana musique ba yoka makambu Rwanda ka zo boka te donc Bouba a yoki musique a yoki propriété à voix a yoki propriété arrangement musique oh depuis que pour moi na pesi mbote azolo ba mikolo musique pomba nuance yo yebi Pomba, Rwanda Rayo, coaché, depuis que Pomba, stabilité bientôt là, la pression beauté. Rwanda Kato, mon équipe Ken Piana, à celle qui émission encore. Le but de ma cambuno, il y a un rôle, bâti pour nous avons tomorrow au télé, on a trop dans le monde de la musique. Papi Chonkumu na Belgique, Papi Chonkumu. Mami Bongese, Mama Lopango. Mami Bongese, Mama Lopango. Seti Mbokolo kutana na ba Papi Chonkumu roi Papi Chonkumu Mami Bongese Mama Lopango Pacho refi na ndenga mabete nga na za musicien nani Ken Piana Pacho refi mon frère yoyebi yo mto filma nga toujours na kota pa voisin yo mto filma nga yoyebi ozaka wana en tout cas Ken Piana nga na musicien Ken Piana na niveau na hote na ndenga mabete ngana za mission ko lukaba rankina ba mission te yo lo banga na tenga na telenga naka c'est ça non na telenga na par rapport à quoi qu'est-ce qu'il a dit éclaircir ngana pour na répondre mba moko pour le bina ngai za abi okola na makamna ote lelo yo zo critiquer Kabose meilleur chanteur avec acoustique azala patron na Kabose non patron na ngeza godé le fombo ma sœur to tourna raté to comprendre le bonté ngamuta sala nga se godé le fombo collègue otanga na communauté collègue sine karta qui est na eli mamba collègue té na eli mamba collègue té naza ozo comprendre Ken Piana je te dis mon frère oza chroniqueur koko na ma mission té yo poza motelenga oza suivi tête Ken Piana oza niveau Rwanda kate ngata na bando boaka Ken Piana na ebité yo zo landanga Ken Piana ozo landanga na boaka yo Ken Piana ozo lukanga na kutsoku na JDT mulopo pa popi tozo répéter dans la crèche ozo landanga sur na JDT wata na beta pas JDT nazo boaka yo kutu lelo mo benga motelengano par rapport à quoi Ken Piana mon frère
Abi yoko critiquer musique à Kabosé. Kabosé meilleur chanteur à Betty acoustique. Na yebi écouter bakomo tanga wana. Bakomo tanga na yebi été. Collègue, faux modèle. Wana za faux modèle suiviste. Na yebi été. Tout le monde papa Hervé. Tout le l'exatan na biso. Tout le monde bakousiki ya papa Hervé. Tout le monde ya disque nga na zo bimisa manzi single. Tout le pesa batu musu ba base. Ken piano je te dis. Na osenga ma hermana zoomenga. Na expliquer mna ken piano bien. Zoomenga nanu. Zoomenga s'il te plaît. Quel piano osa et l'autre côté. Suiviste, l'andara ba leader ba mon ami Kili. Osa suiviste. Osa reprendre. Mutoto tangela wana collègue asa niveau Rwanda gati. Atambola na bakar na ngai. Finga pe ferré. Hein? Finga pe ferré. Ya niveau chétanité. Ya niveau chétani. Wana ba flatteur, ba chroniqueur flatteur. À un niveau présent ferreté présent ferreté ko calculer bangoté ne baza on ngam na on charge na bino ken pia na Rwanda comme na on charge na yo présent ferreté la kututé au niveau présent ferreté la té flatter sur de flatter no flatter va flatter hein ya na bogle no ah bandi bona ken pia na ke ba ya skala bitumba mais to bunda to mi baliti papa to bunda to za mi bali des fois té oza Rwanda ka para commando amela grenade ken piana yo rolo bana ngai tenga Rwanda ka kena sa mitelengano par rapport à quoi na savais pas goder le fombo bobo orchestre na longwe na pas JDT mulopwe JDT kena ne poto via vana na mikili ozo mpona pas ya collègue o aboma karnanga leader mo 100 parcelles avant na ba flat coureur de jipon ala na ba danseuse ba fia ba chroniqueuse et boma ye down asila avida Avida. Osons comprendre. Avida. Yo remonte comme ça sous collègue. N'a habité. Peine perdue. Quel piano je te dis tu es mon frère. On comprend. Ça la boulot na yo. So quand tu viens Rwanda kana oyano tinati. Na okenoma tinati. Osons comprendre. On se connaît toi et bani papa. Koko ça va battu oyebi Rwanda ka très bien. Quel piano na loba na yo loko lobi ngai naza mitelengano olobi ngai na bité mitelengano par rapport à quoi pourtant na longé pas collègue na studio mitelengano par rapport à quoi le fomba bobo en caisse président JDT akenda poto na pas collègue a bomeli nga car na longo na sa chemin na maman mitelengano par rapport à quoi otanga bisanga mitelengano par rapport à quoi le fomba bobo en caisse JDT avani na poto yebisanga na komi pas collègue a bomeli nga car na CPT na longo na moni ba 12 na longo ce qu'on a chemin nga le temps de sacrifice mitelenga par rapport à quoi monde entier internet bodotala papi chonkumu Ricky Sengele vient na Ricky Sengele yebisanga par rapport à quoi répondez-moi voilà. Au voilà. Wandaka, merci beaucoup. Tu maintenant moi les solo ya Bazoka et comme il a niveau nini aux en studio. Setimbokolo Rwandaka yeyo. Ricky Sengele Rwandaka yebo soutenir Rwandaka. Ngaye honorable Zakari Bababaswe le Mola Mojalisi ndenga lobaka. Ngaye Mami Bongese Zonga bien. Ngaye Pierrot Tambo. Ngaye Setimbokolo. Ngaye Papi Chonkumu na Belgique. Kota. Papi Chonkumu. Omona chitukate. Yonga na chitukate Papi Chonkumu. Anata chituka zakitoko. Belle femme. Chituka lobagate. Timide toujours. Kitoko beauté pétaille. Voilà quoi. Bon disque na question tuninga. Disque kitoko tokos. Na studio na robe na temps ba dédicace. O alinga bima abenga na plus 243 81 89 72 958 benga Rwandaka obima na dansa bazoka. Merci na président Ferrigo la Chetani Jésus de Niance na pesimbote na Ibraton Piana na pesimbote na Deplique Pomba Niance na pesimbote na Ritse Watanabe Jésus de Niance na pesimbote na Innocent Balume ozobeta baba mbata pa pour ce genre kaka ya président Ferrigo là Innocent Balume mbote na papa chéri binadama l'homme qui a mis l'eau dans coco Sulutani Sulutani papa chéri mutaleki azate papa chéri Sulutani na pesi mbote l'homme qui a mis l'eau dans coco
donc pour retenir Rwanda Dakar na studio a comme n'attend ba dédicace vous comprendre o alinga bima benga na piste 243 81 89 72 958 Mami Bongese so lina boaka mama lopango benga na numéro 1 Dakar pour sepelisa ba bonne nyonso ya Kleboa pe bato bazui tant ya kolanda yo mais quand on voit qu'il a biso mo ba générique non pour pas sentir vraiment que générique ya dans sa bazoka Betara dans sa base. Ah, moi c'est Babylone sonne et non les passettes. Ah, on a les passettes au bêta masolango studio, c'est les cas ba mona to. Cri wana oboka on li sauter. Sauter, wana to on peut voir ka na créer animateur faut créer ka. Na yoki pour ça ko fibe loko moi secret. Na yoki pour ça ko fibe loko moi secret. Bon chocolat, bazooka. Eh ya, Mami Bongese yokanga bien. Ricky Sengele Nayoki Posako Fibe loko moi secret Nayoki Posako Fibe loko moi secret Bon chocolat bazooka ya bon papi Chonkumu 2 fois et loko moi secret. Voilà, merci beaucoup Rwandaka. Mesdames et messieurs, comprenez que sur ce plateau, on est avec Rwandaka. Hein? J'espère que moi, Crio et c'est ici, Bande Konyoso, Bazo Landayo. Hein? Rwandaka, moi qui l'habite au Bazoka. Oya lieba sokate apusana pomela mami te Mami Bongese mama lopango oya le shingo mete kozala presa ko solola na bato te zwa soma bazoka lia bazoka epesa ka saverna munoko elongola ka solo ya munoko tutafuna bazoka to lia bazoka to manche bazoka ça c'est la nouvelle danse commandant Malumbu Spouts commandant Malumu ça se passe à machin toqué. Dans sa bazooka, Papi Chonkumu dans sa bazooka, Mami Bongese dans sa bazooka, Fanta Fofana la diva lettre F na Paris, mère nanga Fanta Fofana la diva lettre F na Paris wana baza batu ya présent dans la Firigola. Mais c'est quoi Rwandaka, moi testament encore hein. Nicolas au monde déjà frappé na pandémie ou déjà Covid-19. Tout le monde est confiné na bandaku. Yo le bien animateur azam ta s'inspiraka. Moi créativité peut ça là moi bien. Quand on a lobby confinement Covid-19, on m'a un peu s'inspirer au bêta moi là. Allez confinement, rien à faire mode palais. Confinement, yaya rien à faire mode palais. Sogola maboko, kashine na muno keba na banda. Balobi keba na Babi sogola maboko. Allez sogola maboko plusieurs fois dans la journée kashine na muno. Allez confinement rien à faire mode palais. Bomba na ngana bengo bomba na. Soko bimo koute na virus ta. Voilà, mesdames et messieurs, comme déjà que je suis dans l'émission Nabiso, Rwandaka, ce que yo peno vandi pena nengo betara pena musique na yo boka ba cri na yo, au monde ngo sala on est nan to idole na pena na ba animateur ezala. Sheria bare ya moto te ngiringongi ya moto nyoso basala ki bafoti kese ya kese amwana mama o aya amakono maya eke vijina mumbafu vilu vile baleke mbanzi singamene vilu vile baleke mbanzi singamene udianga beta mama maboko nalinga kaye na bomwana alinga kamukapara alinga kamukapakapara beta mama maboko beta maboko mela mukapareza kobanga te o pona yebite nzungu ekotoko toke beta mama maboko beta juna mumbafu bakendeki poto bakwena desere bamama ya Paris bosimbanga kotoyo na poto malili toke Afrique moto
moto ale Dar es Salaam moto abantika abayambule bantika Juna Mumbafu idole na ngai koko maître na pesi mbote aza na Londres ve Juna petino yem tapesa nga trabazoka Juna Mumbafu ayebisa nga Rwanda ka namoni bato baobina lipeka tokobina wapi na lipeka buka lipeka na buki totali su maestro zote ebina tita deux fois tes maestro Fabregas Kyrios Kucharati de trop. Comme biso déjà na suka ya émission na biso, je tiens à remercier toutes les personnes au bazar qui libaku ya kolanda biso. Grand merci à celui qui était derrière la caméra, Herman Emporio, garçon slim, hein, pourquoi pas Amaïli di boss Pichou Mangaya. Grand merci à l'homme invisible de la nation, Tonton Banda. Grand merci à tous nos abonnés de cleboa.com. Je tiens également à faire un clin d'œil spécial à toi, Madame du cœur Annie Moussouloukou. Grand merci à toi, Koumassé Nzambe à Norvège. Rwanda Kato, comme nous avons déjà chuté, mot de la fin pour conclure l'émission. Moi, je dédicace na et sauf que c'est un numéro de téléphone. Nayoki posako fibe logo à moi secret chituka. Nayoki posako fibe logo à moi secret. Ça se passe comme ça. Ok. Nayoki posako fibe logo à moi secret. Ouais, on a pesi mot. Classique hein. Classique. Il y a un lobby na ka posa bonbon, chocolat. Ton miel, il à sucre, non? Tu sais, non? Moi, le pédant, moi, sucre, non? Tu connais, non? Il y en a 20. Il y en a un pardon. Oh, l'eau à sucre. Oh, miel, ils ont un sucre. Sucre, ils ont un sucre. Bonbon, ils ont un sucre. Voilà. Bon, pendant que monopolisé parole, na ko vansa ba staff na ngai, na pesi mbote na Fanta Fofana. Mama yo yebi na parine tozo causer Fanta Fofana. La diva lettre F na pesi mbote na Natasha Gola Mwasi Nzambe Ferregola poto na poto JT Manzumbu ambassadeur Koche na pesi mbote na Mami Bongese Mama Lopango na pesi mbote na Dekos Mukoko na pesi mbote na Piero Tambo na pesi mbote na Seti Mbokolo ba prêtre ya Belgique na pesi mbote na vie nga Papi Chonkumu prêtre ya Belgique. Papi Chonkumu vie Koche vie na zone la soutien na bino. Papi Chonkumu na Belgique wana vie merci na gesto salaki ça me va droit au cœur vie na moni ko zama mutabatu oza mutamawa osali sarabatu premier contact mbamo code na nenga système en tout cas vie merci na moni ki na ba promotion na mabelo sala mamba bien na pesi mbote na Neshapindi mon frère Neshapindi na pesi mbote na Jackie Lumingu Blaise Lumingu na pesi mbote na Donking Tombo Moussa Kansai na pesi mbote na Didier Horoscope directeur Didier Horoscope Pays Makambo RG 512 na pesi susu mbote na Seven Wamanankyo Papa Swag bato bazo soutenir Rwanda ka na pesi mbote na chéri nanga chuchu wa mama chuchu baby Chouchouchou. Voilà, merci. Et Nathalie Komuna été chouchouchou. Miezi. Na pesi mbote na bébé Miezi yoyebi cadré papa ndezalaka na nenga système. Chouchouchou. Patricia Chibala, check numéro contact est plus 243 ya Uli Moucheni, code mondial 81 89 72 958. Chouchouchou. Voilà, merci beaucoup à toi Rwandaka, grand merci. Voilà, merci beaucoup à toi Eddie, grand merci à toi ya Eddie Akimbe. Salutations à toi, grand merci à tous nos abonnés de cleboa.com, à toutes ces personnes qui se donnent le plaisir de commenter, aimer nos émissions et surtout grand merci pour tous vos partages. Restez branchés sur cleboa.com. Bonne suite au programme, bye bye.